shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo ya Yesu Masiya, oazali mwana na Nzambe, kolo Nzambe ya bosantu, libota na kolo Nzambe abatela biso nyonso, onde nazobomba biso, l'Éternel nous a donné opportunité, ya kotanga liloba na ye, na Romain, nde nazoloba tango nyonso, tobanda obanda na Romain chaque vidéo, parce que, eza na bato oyo bayebi Yesu Masiya te, akotombe na vidéo wana, akotombe na vidéo oyo, akotombe na n'importe quelle vidéo. Alors c'est le moment to kende kotanga Romain zwa Romain to tanga va to sambela na baki mikolo oyo na komoko ma série petit à petit hein bona osuka ka boyelo yengi te série na kombo na ye Yesu Masiya. Je lis la parole du Seigneur to tanga na Bible ya Romain pananga na lingala ezalaka ba Romain 1 ba Romain 10 totanga verset combien 9 tina 11. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus de Nazareth, peuple Israël. Bon, c'est loko c'est ça comme ça, c'est bien. Hein? Totangi na kombo ya Yoshua Amashia. Yesu azali kolo pambate nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango na miso ya bato Nzambe akokomisa yo bosembo pe akobikisa yo. Pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka Nzambe akoyoka soni te. Oyebi pourquoi Nzambe apesi biso Romain pona kotanga yango pona yo libota na kolo peuple de Sion. Dieu nous a donné cet verset biblique ezali pona yo pona ngai tobikisama ya solo tolongwa na hypocrisie totatola yango na monoko te me na kati ya motema na biso Nzambe amonaka motema pe na rien ayenda sondaka mitema ya bato. Alors vie ya hypocrisie ekomema ngai na yo nulle part. Alors comme yo tukotatola ke Yesu azali kolo totika kasi Yesu azali kolo aswa contrôle ya nyonso po yenda za mobikisi ya bato nyonso yenda yepo apesa biso bomoi na tongo alelo tobondeli na kombo ya Nzambe ya Israël Nzambe bosantu. Papa na pesi yo merci po toza Nzambe lokumu ezongela pa na yo Nzambe bomoi. Papa ozali na bomoi kolo posa na yo ezali biso bana na yo tobikisama. Mais t'as l'opportunité tu nous accorder ya kosala video oyo kotambola kokota na bandako ya bana na ba kosala ngo ba partage mais tika te na nzela video oyo pesa bango bomoi ya sike kota na ba vie na bango ndenge koti na vie na nga pe nazalaki nani papa liboso na yo po lelo na koma vase disponible na yo Nzambe oza koluka ba o babungaki bazonga na nzela Yesu yo zali chemin la vie et la vérité Seigneur Yoshua Mashia mimonisa na tongo lelo na bomoi ya bana na yo na ba oba yebi yo te bayeba yo kolo na nzela ya video oyo bitema na bango eza tellement makasi bazokoka kofongola mitema te bazondima te ke bakope kozwa bomoi na moto lokola nga mais Yesu yo zakati na nga mimonisa que tu es avec moi po te bayeba ke kolo ozali na ngai tellement bakosami mingi tellement banyokoli bango makasi bayebaki te yo za wa bakenda ozati bakenda ozate bakomi kobanga place ni bakopesa confiance bakotia motema wapi banani oakokolakisa bango Yesu Masiya solo Philippe ayaki pai na yo pamba te po lakisa papa tala bango pe baye pai na nga baza na posa na ngai te me bazali na posa o ezali yo Nzambe comme papa na bango Philippe soka ayaki pa na po ayebaki ke yo zolobela père ya wana ayaki amona père makambo esila ndenge moko pe bango ba Rebeka zolobela Jésus azali Nzambe wapi Yesu yango azali cheme kolo tika te omimonisa na kati ya video o molimo mosantu le paraclet o asalinga lelo vase disponible asekwisi ba don spirituel nanga pesi nga capacité makoki possibilité ya côté évangélisation pe ya komema kombo na yo eza tellement munene eza na nguya ya komema ngo parmi ba païens o bayebi yo te bayeba yo Nzamba bosantu eza na bato bapesa bomoi na bango na kati na kindoki na kati na mabe na kati na soloka na impudicité na kati na bavortement kolo bato wana bazoluka Nzambe ya solo o akopesa bango bomoi ya kochanger ba vie na bango akobongolisa bango yawe Nzambe yo ye pona kobongolisa bango tika te yo mimonisa na kati ya video oyo papa ekolala bango bazwa nde bomoi ya solo eza te balali bazolota bandoto mabe eza te balali bazomona makambo bizarre bandoto ekangama na nzela na bandoto na bango comme yo zananga efongwama na nzela nanga lokwa baolandaka ba video nanga kolo oyo lobaki nanga ki na nzela na bato ebele bakubika papa babika lobiko wana pene monana ba témoignage ya pe
bandeko tobiki na nzela mwana mwasi po te ye alakisi biso nzambe ya solo ke ya solo azalaki na nzambe ya solo, nzambe ya bomo ya kokakola te nde nzambe nga nazomema epai na bango. O Yesu Masiya baye bakutana no bazwa bomoi tozomona Pierre akutani na azali kopeshe te mapeshe boye azwi mbisi. Yesu Masiya pesa bango bomoi libota oyo eza na soif na yo basana posa koyeba nzambe solo azali wapi tika to mimonisa na bavi na bango o epate bavi na bango na ba problème na bango bamona nguya no pe puissance na yo loboko no etalisama na bavi na bango pete Yesu Masiya yo monana to tatola yo to témoigner grandeur pe puissance na yo na kombo ya Yesu Masiya to bonde botolobi amen. Nzambe ya Israël, Nzambe ya bosantu moy banana kolo, Nzambe o aza tellement bien, aza tellement merveilleux, Elohim Nzambe ya nguya nyonso. Botala makambo papa na bino apesaki ngai. Nasala ba video musu na tiaka te, nasala ka ba video, nasali video evandi na ozila wana sata un jour et bongo to tia mususu pona botali wana ta mukolo monte to tia musu ekoma bino ebele e osabino désordre na tiaka pona tikela bino pe ta botali pe nanu après na eko tia oya ko permettre ngai na tia. Dieu nous a donné opportunité na saki vidéo moko malgré na succès bino makasi na kati ya vidéo wana na yebisa bino papa na bino azaka contre koseka ya Rebeka te mabende za na hypocrisie za ya mayele mabe si c'est mon nature eza koseka ya babotolaka nyonso na bete bino de bilo na zala ngwa nyonso na tika mais koseka babotolanga nguti wala mboka nga na vandaka mboka ya bato basekaka mokie trop sérieux mboka ya mama Sera yanga village na sekaka soza na stress kota na village ya mama Rebeka kuna kolo na ye akose manifester na vino na ndenge mosusu me poatikela ope sengo alongo la tristesse alongo la mawa o etondi yo na mote na motema mais so lobi lelo na koseka na ngai te naza pena poser na lipe koseka te pas de problème kende na video ya mama Sera kende kotala kuna ya sekaka te ovanda poser ndenge olingi lokola mokunji. Yesu azali Nzambe alobi pamba te Nzambe moto asekwisa ye tondimi yango pe totatoli yango na mitema na biso po te tosala nini tobikisama la parole du vin. Nasalaki video wana pe Nzambe mama olinga mosusu alobi na nga nini awa tozana nalobi na bino na otango na video iso na uti kosala nazwaki yango na video mosusu to na yesala video mosusu kolo alobi na nga natanga yango mais comme avec ezalaki biso mobele na ndimbo leon pe bien tende na ngana côté la bino la profondeur appelle la profondeur mais awa namonaki minchitikala mokeso tozwi vexé autant to linga to interpréter ngo et aussi mbaté Nzamba bakse biso mayele ya ko interpréter la parole spirituellement pour pesa bon mot spirituel bato ebele bakufa mais bato wana fu bazwa bon mot bazwa bon mot na nini cette parole donne la vie. Je lis la parole du Seigneur pour la Bible nazaka lo yenge na opesa vexé mais ton encore otanga kikokomeye naza mukampi totanga parole na yebisaka bino na témoin ya totanga Bible bo bananga vante po bolingaka boyebaki atanga Bible mais lelo Bible ye kikukuma pe eye alors bo supporter ngai bozwa nini bozwa ba Bible na bino totanga psaume bo psaume na ndo bengo na psaume na ndo bengo psaume mama na bino mosusu wana sere na bino yenda linga tena tanga kombo na ya lobisanga isuto abana gai kutanga kombo na video te yango na longola kombo na ye mais yene mtalakisaka makambo bile Nzambe asala nini apambola bisika azali na lingaka ye mingi ata ya lingaka nga lisusu mais bois je l'aime il est ma sœur totanga Bible alakisaka baba benga psaume te baba psaume na bi bien po ba korja ngai to msu marabongo to msu moto so na bien botindela ba ok place botindela ngai psaume baninga ba commentake ba voice yaka ba remarque pe yaka boka sa ba remarque yaka te ke Rebeka tia commentaire te ba sa remarque ndeni ya yebi nyonso te bino pe boyebi fu bosunga ngai de ti remarque mama Marabi mama Rebeka ndeni niyo lo ba ko te biso ba mama kesu na ngamba ba papa te yaka biso ba mama ndeni Nzambe atindaki yo ko bino bozalaka bobandaka bia po bobungaka oke papa ndeni natalisaki na bite ezali omoni c'est enseignement wana eza kolakisa esika ngai na bango tokwesami lokola Dieu nous a donné opportunité ya repentance bato ebele bakokufa bamilengelaki te
Pe eza na makambo so biso tozo vivre en réalité na kati ya mabala mibali ba pesa biso mikumba meto biso tozo kende compliquer le quoi mibali ezo sa ba on passe ba olo baké ngana yo oza impoli oza na autorité mobali aza boy 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 alors cette erreur wana ngana viva makambo ya ngana vivre ka pembe na pa mibali na linga chaleur wana donner wana chaleur wana na linga ki yango na mona berère na bonzambe na ko comprendre par rapport à la parole de na ngai na sunga bango ko baki na repentance mais na tikali pa na ngai na sa moté ya ba mama mais lobité so bazozika to tika ba bazi bazika to bengi ba na repentance sincère mais bala na mibali na bango ba papa belonga oté ya bango kuna pas de problème to wele loté na sincère batana ba kambi hein mais so na zui susu mwa mai ya bien pona bango to bwakeli bango ba mama musu balandanga na kati ya ndako mbala mama zo landanga mais papa pa landanga zo mona bazaka bango na papa ba landanga ata mususu eloko na pe eko papa na mwi mama be kati meloko mo pona bino me réunion abeng bino réunion boyo kana no réunion na bino yani mais na tikeli bango mo comme réunion mais to zana ndia na biso ba remarque yaka poto bunga te to beta bino mabaku te to yaka pe ka boyko apona kati to bungi to mo sala ozizani mbongo elo mususu te ya to bungila mbongo ngalo ba vérité wa papa biloba na bango dile mbongo lokoso mutuka ekomema na pasi okufi akoza mutuka ubungisa nzambe loyengi ozwa bayiba oza nzambe bapambolaka yo oke kokufa ngai kutu tikaka na tia na tia le problème ezali nini Dieu nous a donné cette opportunité apesi biso parole na psaume ezalaki psaume combien 59 je lis la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus tout temps na 59 mais tout temps avec ses 13 tina 14 tosuki wana makambo nyonso oyo balobaka ezali masumu sala ete bakweya pona lofundu na bango pamba te bazali kofinga pe kokosa tango nyonso pamba wana bazali kokosa tango nyonso 14 ezani boma bango na kanda na yo silisa bango nie boyeti epai mokili esuka bakoyeba ete Nzambe azali mokonzi ya Israël na bandela te o mama biko tangi te bandela yo tanga eza psaume 59 13 na 14 yo tanga to accord de Christ pamba te l'essentiel na meki union fait la force oh yesu azalokumu amen les problèmes eza na vidéo na saki na tiango te alors cette vidéo là nde nzambe alobi nani lobela bango Dieu m'a encouragé les problèmes eza biso bandimi babita na mabele awa soki tokokufa na biso na baservante na baserviteur tokesuka na moto lukuta eleki biso nzambe alinga bato lokuta te yo ningo kosa libota na nkolo libota ya Jacob libota ya Israël libota okola kufela yo zokosa yango mpo na poche na yo libumu na yo libumu ekota lola balobi te so baza babebe spirituel bino bokosa bango ntina niveau oyo nde bokosa biso bobetongisamaka te nga mpe bakosanga oyoki balianga mpe mbongo yo so babima na yo nga balakisanga mpe monduki mosusu na nde na bisa bino na Efesie 8 babimisena mpe babiloko na bango asa makolo wana mosala na baoka yango wana balingi basi bateya te apôtre Paul alobaki apôtre Paul eladi mais bosala yango malamu apôtre Paul ateyi évangile oyokaki apôtre Paul akangi na mwasi na mobali bomona te ntongo baye kolobela Moïse mwasi akoyi na ekobo mpo na li te na bible bakomaki yango mwasi akoyi na ekobo akoyi na litete Moïse alobaki toboma bango mais yesu alobi ni botika ye ozomona so oza dini babali bango yo so sumuka te biso nyonso toza bo tosumuka yaya ngai ya mbesu ya kotumba ya kokali na sumuka ngai na sumuka ozomona mena osumuka mikolo isu penda te mama ke biko sumuka mikolo penda te bo sumuka kaka te na sumuka te na mokili ya masu hypocrisie za babe zela na bisabi na sumuka ngai ngape na sumukaka na sala repentance bokoka nde na lela te
ngape na sumu kaka ngala yebisa bino vérité na kosa bino to ok bango nde babima ba santu yango mwenza babikisa bango eza te ngape na sumu kaka me na sumu ka lisu te nde na banda osumu ka va yikobo ya komisepelisa te wande su te waka nzambe akango nga komisinga mosali me naza mutu nasili kaka nakoma motema mokuse bo video to banda bien wana pa boye motema ko mokuse mbamo kandisa nga na leli to panti video kasi eza comme péché te bon eza nini eya péché oyoki kanda ezuyo nzambe apekisaka biso bana nzambe kanda colère eza mabe esukaka ka mabe donc so nazwi kanda dako osuka mabe repatage ngape nasumukaka wi naza na bana bamike mosusu akomelenga ndako awa komi po bomona te bakomi yaya naki kozwa peinture mo nazalaka nango comme nazalaka peintre mpe nasala babiloko ebele me inachevé naka mpe peintre atia mpe couleur na ndako me eza inachevé mwana osalelo ndako boye nasali bien te nazwi couleur natie na mire nde bomoni mwa mire ebongi awa bakomela ngai awa sikoto natie couleur na pasi couleur ekauki akomprendre baécriture na ekei aye kosala lisusu te nasiliki na beti eza kanda eza kosilika nakoma kosilika ya bongo biso obeti mwana biso ogangeli mwana nzambe ayebisanga botika kobeta bana nde bobetaka bana bongo ntango nyonso eza mabe eza péché bozo comprendre mpona ni bango mpe baodécouvrir vie est-ce que bososola ayebi te ye pas odécouvrir vie mokonzi ya ngai na yo to mokonzi ya ngai na mwana na nga ezali nzambe ça veut dire nzambe aza lokola tata nga nasumuki me masumu na nga nzambe alimbisi nga ye mpe aza mutu aye na mokili oyo to mosusu asali wana nzambe ayebi eza péché nzambe moko ayebi ndenge akolimbisela ye est ce que bozososola eza ya ngai te mpe akozwa autorisation kobetaka bango mpo apamba mpo nzambe abetaka biso mpo apamba te nzambe siko alobi nini na liloba na ye mabe olingi basala te kosala ngo moninga te siko nzambe alinga est ce que yo rebeka olinga nabetaka opamba pamba na mabe oyo osalaka nga na berere oyo osalaka mpa na nga so na bandi kolandelo ala lettre rebeka yo kozwa ta molaya kovivre na se na moi mpo ani kosala makambo nyonso nzambe azosenga biso meme na bana na biso to na motema monene mpe tolimbisaka mpo eza péché est ce que bozo comprendre nasumuka ka kosumuka nanga mpe eza eso wapi ofuna lukaluka kosumuka na yaya mpona lakisa bino ke to abatu nasumuka mpe place nini misu mpe sumuka ke natala mpe makambo mosusu omona mpe boye misu pa ebetika ekekuwa esika mabe esurtout mpe youtube omona yo ta video boye eloko mosusu ebimeli oyo na se moto abongo misu ekeko emoni sumuki tosalaka mpe barepanta masumu na nga mpe koma ya bo ya pongo nasumukaka nasengaka bolimbisi mpa nkolo ngai na yo tolelaka mawa na nzambe mpa nkolo nazali mokonzi ya bato te oyo nazanga masumu te bongo te bozwanga bongo te naza mama maye misuki nani te bozwanga bongo te nazali mutu lokola yo nakoki kokweyisama na lisumu me lisumu na nga eza lisusu lokola ya bato nyonso te nakekweya ene kobo siko banzoto ebandaka kosalasala na koningana wana yaya nga na yeba otale tika ya bomona nga naningana bo nga nakofanda pose te so bokomprena nde te baventurier bakolanda ngai peuple de Sion nayebisaka bino vérité nayebi oloba me nalingi te badétecte qui je suis vraiment siko so badétecte kobendela baventurier po tika na bougaka mibali tema balingaka basi oyo baza pose basi oyo bacalme basi oyo balobaka bien aolakisa mpena mayele mibali balingaka babiloko wana yango omoni basere na biso ebele bakoyisami mpona yango tema ntango ayaka avandi mpe boye aloba apitalaka mwa propre élégant donc babibundela nzoto esala makolo libanda nde banda olata bajipe wana omona alati robe boye jipe mokuse donc mpo eza nalati na robe mosusu yango natombo eza barobe étage yango natomboli boye mokuse makolo na ye nyonso awa na se boye libanda donc azovandi siko na kamera boye na bajournaliste kuna avandi boye ya mibala poto mibala oba na mbongo ayebi mbongo na ebundela yaya ayokwesa yo tolinga mbongo yaya moto aboyaka mbongo na mokila te kolanda nde bango balobaka te wana bahypocrite baza na te vomona olobake eza te na esenga mbongo ayesenga mbongo eza te ke nde naza boye na eluka mobali yaya to mutu nyonso oyo aza mwasi akala mposa aza na mobali pembe na ye nzambe nalongola biso babesoin na baposa wana totikala nzambe apesa biso mibali na ntango na ye me mwasi azaka na posa aza na mobali ndenge mwasi ayokaka nde yo mpo oyokaka
différence eza siko ye akomi kogere yango na lisungi ya molimo mosantu yo nde ozosala yango ya desordre nde tondo osala kala différence ezaka nga na oyo yango wana nga ayebisaka bino verité nga siko ekomi contrôlé par Jésus basentiment na nga ekomi contrôlé par na Nzambe ye nde alongoli nga baposa wana oyo ekomema nga na lisumu mpona mitiki mpa na yakamba nga me yo sikoyo basentiment moto ezogere yo me nga sikoyo na miniti oyo Yesu to molimo mosantu ye nde azogere nga différence ekomi kaka ngai na yo yango wana sikoyo lokola ye ayebi sikoyo te sele moma te alongolaka nyonso wana baposa wana oyoka ngo esu te babesoin oyoka ngo esu te me mutu nga na koyaka sikoyo koyebisa bino te ke nalingaka na ngai so makambo mibale te nalinga te ndeni nalingaka me eza sikoyo te bozomona wana sikoyo mobali place azalaki abi alingaka ni mama balinga na kokende tala osalisaka baje te nalingaka bavantire te nalingaka ngai moko na mokonzi wa bavantire me nalingaka bavantire te bino boyebi te bato basekaka mingi me basekaka te boyeba yango te bato mosusu bomona na théâtre mosusu asekaka mingi na théâtre me kende na ndako neti mosusu asekaka te bokamwa naseka makasi bongo mpona na ndako naseka te amema koseka na partout mpo bapota ye buzoba bino mokili oyo baprofita na koseka bato tozonga na parole hypocrisie nzambe alingi te ozangisanga na olola motema mabe ekozangisanga na olola kindumba ekozangisanga na olola kindoki oyo topumbwa na butu ekozangisanga na olola na mitiaka na kati mpo naza na se na moi ange aloba masumu no elimbisa misala attention oza na mokili ya se ange mutate ya ngai donc mateyo oyo Yesu apiaka ezalaka ya yo kaka te ya yo na ngai oyoki ya biso mibale totika moyibi totika lokuta Rebeka botika masumu Rebeka Yesu apesi opportunité na vie Répare-toi sincèrement Rebeka landa Yesu masiya lokola mokoni mpe mobikisi okobikisama bozolanda biso nyonso tokangama na Yesu alobi nene nalobela bino me bino wana liloba na Nzambe na nga mpe na kati kokasa te ke Yesu alobi lobela nga de Yesu soki ozosala mabe nde okota lola yo mona nde olobi Seigneur bilongwa natikaka koyeba ta yo te nga mutu naloba soni na nga lokumu na yo osomona eza bongo donc Nzambe alingi totambola na kobanga ye nga naza wana mpona kosunga yo mama fungola motema na yo bolobana na Nzambe kokangela Nzambe likasa te kokangela Nzambe motema te pesa ye place na evanda asala na pomoi na yo azobetola ekuke Nzambe alobaka na témoignage na nga bolandaka bato ebele bakobika na nzela na yo bamama ebele yango amemi nga na nzela na bino bamama mpo te ngai na bino toyebi makambo tosalaka ngai na bino tosalaka bikobo moko ezali ya Joseph Takimaka Bible bifuye l'impudicité ngai na bino tosalaka bikobo et surtout so oyebi makambo ngai na bino bamama boyebi makambo na loba do oyebi makambo oyebi osala ngai na loba vérité ngai na terre bamama bapesanga bamama na kozala na te bolimbisi na oyo nalingi naloba na oloba na bino boyoka ngai naza ndeko na bino na mwana na bino nayebi makambo osalaka na ofunda bino pa ya Yesu likobo oyo tokenda kosala wana tofandeli bango makambo tosalaka na makambo oyo tolingaka wana basala biso ekenda biso lola tosi reparti tobongisa kuna totiango ndenge Yesu alingaki ezala boyoki tozwa babiloko oyo tomisepilisaka nde bato bazwi kokombo bakomisi ye papa likako azolia fui bitabe yo mpe Yesu apesi yo fui tia na pondu ebima kitoko lia yo tsu te ozwi oyo azaka bulu wana monene otaliki moye ya kote eza te akobungolo kuna na kati nde otie pimeta eza na portugais na lingala nayebi yango te bolimbisi natie pimeta wana ya vert wana oboyebi ezaka vert tozala na yo ya vert ya rouge ya jaune totiaka na babiloko apres kokombre yobi te natiaka pimeta kokombre akomi papa na ngai donc bokenda ye na chambre na suku ozwi popo kokombre okotisi na place etimité ya yo na Nzambe na mobali na yo donc yo kesala nini oyo comme papa koya po ayeba te obimi yangi na mobali yo jusqu'au kokombre donc otrompe mobali na yo na kokombre donc mbanda mobali na yo nde kokombre donc mobali no ti afandaka ne ngambe mobali mbinga mobali wana donc mbanda na ye mbanda ne po azata moninga mutu yo mbanda mobali na yo nde kokombre des peuples de Sion biso bamama toa mitema mabe tosali mpenza sacrilège mpenza donc mabe yango tolingi tomema yango ti wapi
misusu mbanda mobali na ye fourchette, misusu mbanda mobali na ye lutu. Donc papa yo ozalaka na mbanda, me mbanda na yo cocombre. Papa yo ozalaka na adversaire oyo babetaka na yo, donc yo lutu to fourchette. Tala mibali biso tokenda koso so baolinga biso te, mibali biso bacocombre, bafourchette, balutu, babilomo mindele azokosa biso na yango. Nde mbanda na yo, mbanda no azanga nzoto. Donc mbanda no azalaka kiteni ya awa, me koto nyonso azanga nzoto. Masumu wana ekenda bino nulle part. Dieu il est content na cette repentance na omema bino. Alobi na nga na tangi yango lisusu. Makambo nyonso oyo balobaka ezali masumu. Oyo nyonso biso tozoloba, oyo nyonso tozosala na secret eza masumu. Sala ete bakweya pona lofundu na bango. Donc nga na oteya yo repentance, yo tala nga na lokola ndako ezika. Nga na oteya yo repentance, nga na sama mabe wana. Malgré nga nazwaka mbanda nazwila chéri na nga mbanda cocombre te. Mais nga na bino na longo lelo te. Tosala biso nyonso masumu. Nzambe atindeli bino mutu masumu lokola bino. Abiki na masumu ateya bino bobima pe na masumu koma lokola ye. Eza te ke Rebeka azalaki se non. Bolandi na témoignage te. Ozomona. Nga pe nazalaki lokola yo. Mais nakomende na niveau te ke mobali na ngai pe na be c'est face à face na fui na cocombre te nakomende na niveau wana te. Lofundu ndenge otanga lokola ndako esika mwana wasaka na ngai ye na obete flèche mo munduki mo mama edenda Yesu makila ni latanga nzoto mobimba. Bakoya na lufundu na bango pamba te bazali kofinga pe kokosa tango nyonso. Tokosa nani yo ozokasa kokosi Rebeka to nga na kosi bino te. Yesu azoloba yo Rebeka yo makambo ozoloba ngape na mutu na tende yo yo ozokosa lufundu okokweya soko ozokosa bana Nzambe. Biso nyonso averso etali na nga na yo yango eza te ke osentir à l'aise te ke ya mona nga mutu mabe alobi na ngai na yo biso bale totika lufundu kokweya wana wapi na moto na fer na lie de tourment. Soki toli kotika nga na lokuta te, soki toli kotika biso mibale moyibi te, soki toli kotika impudicité kobo ya bafui te, ya bafushete baninga baolela mundele asali mpona kolela apo boloba mundele ayela biso kindoki bango bato bayela biso nzamba lokuta mundele atinda biso tolala na fushete mundele atinda biso tolala na lutu. Yo mona ta pornographie tozaka otala kala na to tozaki na masumu yo mona mundele azobima na lutu na fushete biso petos. Donc mundele kozana kindoki na ye mais kindoki biso tobakisaka yango nde bizarre yango nde somo yango nde mobulu. Kindoki lokoto wa mwindu futo saka makambo kese na bango siko tala place biso tokendaka mundele alakisi esa passe pe mawa. Donc ngai na bino to na masumu yo zaka kaka na ba pornographie nga na tika kala so na ba 2000 so combien donc na ba 2000 combien wana ba 2000 tom sous 6 ba 2005 boy na tika ba makamba pornographie ozomona na talango batalisa ngango ba papa batalisa biso ngo boma bango na kanda na yo silisa bango nie boyeti epai mokili esukaka bakoyeba ete Yawe azali mokonzi ya Israel. Nzambe aza mokonzi ngai na yo totika masumu. Repentance ezali pona yo pona ngai. Toyambola masumu, tobongola mitema, Yesu azali kozonga. Koya Yesu ata ye lelo te liwa ekokoya. Nzambe ya bosantu bolimbisi libota na kolo. Nzambe ya bosantu apambola bino azana bino peuple de Sion apesi bino na yebi libota na kolo bo comprendre ngai na linga po boyebaka tika Nzamba Israel apambola bino azana bino susi na nkolo ezalaki kaka ke biso nyonso to se repentir totambola na kobanga Nzambe totika mabe lokuta moyibi kokosa wana ekomema biso na epai moko te. Nzambe azaka na susi abikisa biso repentance sincère bana na Nzambe ekobendela biso makambo ya malamu toluka Nzambe na bosolo
toluka esika Yesu azali bokolanda na lito ya molimo boyebaka enseignement ni bozozwa vraiment bososola mpe towana posa Nzambe asunga bino afongola bino miso ya molimo boyeba vraiment place nini makolo na bino ezali po te bozwa mateya malamu oyo kosunga bino eprepare bino mpona temps ya suka. Ntango ya suka totala baage na biso soki Yesu azongi te liwa ekokoya liboso na biso me tomilengele tomibongisa. Lelo mokili toyebi yango towana bakamarade towana mibali towana bana baobenga biso bamama me mokili wana to tokozonga bandeko kuna bayebi biso te kuna Nzambe nda yebi biso tokoke faire face liboso ya justice ya Nzambe. Alors liboso ya justice ya Nzambe nyonso ozosala ngai nayo toza conscient makambo tozosala eske bana na Nzambe toza pena conscient ke tokokota lola po tokoki kokosa bato nde tokosa bato na TV boye mais conscience bakosa yango te ya peuple de Dieu conscience bakosa yango te donc yango wana oyo ya motuya nakoyebisa bino yo oyo ya motuya nakokoyebisa bino to milengele po Yesu azali toi nasa video mamni osa bolimbisa o bebe na bino mambo osa boyebi yango donc Nzamba bo santu apambola bino azala na bino donc kokosa bato kokosa kozalaka chrétien mais kokosa ozali mwana Nzambe elobi papa moko boye na landa mateya nde na internet alobi Jésus ayaki kosala biso bachrétien te mais Jésus ayaki kosala biso bana na Nzambe. Alors tozala bana na Nzambe non tozalaka bachrétien je suis chrétien ekotya olola te mais zala mwana na Nzambe po Yesu ayaki kosala biso tokoma bana na Nzambe. Tika Nzambe ya bosantu Nzambe apambola bino eza pe malamu deja video na biso esali 31 minutes tala kaka mwana na bino alalaki alamuki donc video ekomi ya kotengama. Nzambe bosantu apambola bino nayebi ke bokomprendre nga na yaya moko mwasi te akomemela ngai nga moko donc yango wana nga moko mama nga moko yaya nga moko papa donc Nzambe asunga bino Nzambe apambola bino Nzambe azala na bino. Je vous aime beaucoup nabondela mpona bino Nzambe bosantu abatela bino. Yawe natiki libota na yo na maboko na molimo mosantu yo lobaka na ngai Nzambe yangu ya nyonso nasali yo moteyi ya bamama eza na bamama bazolanda nga basusu bayebi yo basusu bayebi yo te sala na nzela na ngai olobaki naza intercesseur oyoka Nata mpona David oyoka Samuel mpona Saul Yesu yokanga mpe mpona bango Yesu yokela bango mawa ngai naza mwana na yo olimbisi ngai otali mabunga na ngai te osokoli ngai lelo nakomi mwana na Nzambe. Yesu Masiya nayebi ke oza na susi ya kolimbisa biso mpe ya kobosana nyonso tosalaki me biso nde toza mosika na yo tokangami na masumu. Nzambe yo nde oza bolingo Yesu yo lobi moko ta koye epai na yo sake yo benga ye sake moko ta koye epai ya Yesu sake tata abenga ye tika te babengama na yo na nzela ya koevangelize po te yo nde otindinga oza na posa na bango batala mabe oyo basali te bayeba bakobika. Molimo mosantu olakisa bango amour de Jésus na kati ya bavideo oyo que Dieu nous appelle tous dans la repentance sincère po te tozwa bomoi ya seko tobandone bapeshe oyo tosalaka na kati na pembeni na hypocrisie motema mabe méchanceté bahaine bajalousie totika yango po tomona bolingo na yo po te yotambusa biso na chemin ya justice na yo totambola na mobeko na yo totosa yo po te tozwa bomoi ya seko. Nzambe ya Israel Nzambe nguya bolamu netalisama na bao baperdaki bandoto babungisaki bandoto na mauvais enseignement tika te kolo na nzela video oyo bolamu na yo etalisama na kombo na Yesu Masiya tika to protéger nga pe mwana na ndako na nga na makila na yo toujours video opesa la protéger na makila na yo epesa vie epesa bomoi na vie ya bana na bao balandaka nga na kombo na Yesu Masiya na bondeli bongo na lobi amen. Tika Nzamba bosantu apambola bino na ningaki na koba na video mende etengami boye po moyen na tanga Bible nde na memie ezate po eza na ba verset biblique otokoke kotanga mais comme trop tard ezate mwana kokolala to continuer place oyo to sukaki papa loko abengi nga naza boye ayebi pe mosala ezosalama l'essentiel tosala oyo atindaki biso nyonso wana totala te yo tala maloba na Nzambe
mama Rebeka tenga miso nde enemi te. Yo tala maloba oyo eza kobima me nazanga moko na bana oyo mike. Donc nzambe ya bomoi apambola bino, azala na bino ya motu ezali maloba ya nzambe, tobwaka yango te me totyango na mitema mpo botela biso mbuma epesa biso vie éternelle. Nzambe azala na bino. Je vous aime beaucoup. Bye.